Mbote banandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eza koyela bino ba masolo ya kitoko, makambo nyonso ya kitoko. Lelo toyeli bino sango mususu ya monene oyo tolobaka chaque fois. Awa na kati ya chaîne oyo tozali na ba message oyo edifiaka peuple congolais, oyo edifiaka peuple de Dieu, pote ayeba lolenge nini akoki kotambola na bobangi ya kolo. Ndeko fongola ni matoi yoka ngai na bokebi pe na bwanya. Chaîne oyo pe na kati émission oyo émission oyo tosolola yango awa toyelaka bino ba message chrétienne, ba message édifiant, biloko oyo po eteya yo elamusa yo moto lali oyo ozali toujours na pongi pe ozali na kati ya ba erreur pona kotika vie ya mabe, otika vie ya kindumba, otika vie ya kotambola nango ya komela masanga ya songi awa na kati ya Ediba TV mwana Congo epai ya docteur na bino spirituel Papa Edi oyo ya masolo oyo na yelaka bino ezali ba masolo oyo ekolendisa yo na ngai na moninga pote mbala ya nsima toyeba lolenge nini ya kotambola pe ya kobanga kolo. Sans plus tarder bandeko, lelo toyeli bino lisolo moko esalaka toujours pasi na ba oyo batambolaka na kobanga kolo te, na ba oyo batambolaka na kobanga nkolo esalaka bango pasi te. Ya bino humble serviteur Papa Edi Diba ayeli bino lisolo moko tolobaka toujours avant tokota na mozindo ya masolo na biso toyaka toujours na oyo tobengi un petit syntheuse. Landanga na bokebi ndeko yo mutu okolanda ngai. Benda kiti pusa pembeni soki ezali na etando oyo tobengi télévision ofungola opusani pembeni. Soki ezali na telefone, benda telefone na yo fungola yoka ngai na bokebi parce que awa tokomi kopesa siko adieu 2024 tokomi kokota na 2025 luka fungola na yo po okota na 2025 pe olanda ba numéro ya sika oyo Papa Edi akomemela yo. L'histoire lelo ebengami na ndeko moko azali na nzela ya azali na mboka ya Angola. Azali na mboka Angola, azali ndeko mwasi. Ndeko oyo mwasi akutana likambo oyo oyo abengi ye moko oyo ezali fin du monde. Mais toyebisi ye na kati ya Ediba TV mwana Congo ezalaka fin du monde te. Awa okokutana na ba prophète, ba pasteur, ba sali ya Nzambe lolenge ebele tel que ngai moko docteur spirituel Papa Edi munganga oyo traitaka maladie spirituelle na kati ya ba émission nanga pe na makambo oyo na kolendisa nango peuple de Dieu oyo akolanda ngai butu moi. Bandeko mwana mwasi oyo na mboka Angola abengi biso comme petit résumé, abengi biso za na likambo moko edéranger mingi. Mwana mwasi oyo akutani na ndeko moko ya mobali. Ndeko ya mobali wana awuti ko divorcer. A divorcer libali sili atiki ye na bana mibali. Mwana moko ya mobali, mwana moko ya mwasi. Ezali ndeko na biso oyo ya mobali oyo awuti ko divorcer. Alors mama oyo abengi biso nde akutani na ndeko mobali wana. Ndeko mobali alakisi esembo, alakisi vérité, amemi tina ndako na ye. Epai oyo ye avandaka, epai oyo ye asalaka vie na ye. Ye epai avandaka, avanda na bana mibali. Moko ya mobali, moko ya mwasi. Ya mobali aza déjà na 32 ans. Oyo ya mwasi aza na 17 ans. Alors na mama na bango bolingo sili ba raison eza ya bango moko. Alors ndeko ya mwasi
oyo akutana ndeko ya mobali ye azwi ndeko ya mobali ndeko ya mobali amemi epa na ye. Alors ndeko mwasi ye mpe na vi na ye asabota adivorsa mpe asala makambo na ye, me ya motuya ezali te. Epai oyo akutani na ndeko ya mobali, ndeko ya mobali amemi ye epai na ye, alakisi ye bana na ye mpe babongisi mpo basala mariage na bango. Tomela mai resume na biso yango awa tokota sikoyo na kati ya mozindo ya lisitwale na biso. Ebongo boyoka epai nini ndeko mobali ndeko mwasi akomi kolela ndenge ndeko mobali apesi ye pasi. Epai nini bokoyoka ndeko mobali akolela ndeko mwasi apesi ye pasi. Yezali ya bino humble serviteur Papa Edi munganga spirituel oyo akoyela bino masolo kitoko pote na koedifie yo peuple de Dieu olamuka olongwa na poti na lisu olongwa na otobengi distraction okota sikoyo na kati ya masolo oyo ekosalake yo olamuka ozwa sikoyo souffle mosusu otobengi clé ya 2025. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo pe na kati ya mission oyo tolobaka tosolola yango. Toye vraiment kosolola yango ngai na bino. Toye koloba oyo ndeko mwasi abengi biso en direct d'Angola. Angolano abengi biso na kati ya ville ya Angola. Epai wapi akotangisa maya misu epai wapi akolela me toyebisi na kati ya Ediba TV solution ezwamaka balisi twale nyonso ebetami awa solution ezwamaka toujours. Yo mpe moto oza na baproblème na yo kohésite te. Chaîne oyo eza kolandama monde mobimba bato bakotala yango partout. Kenya, Congo, Afrique du Sud, Angola, Namibie, Zambie, Zimbabwe, Algérie, Maroc, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, partout bakolanda. Yabino humble serviteur Papa Edi munganga spirituel oya kopesa serenge na kati ya makanisi ya bato pe na kati ya spiritualité ya bato. Ngai yo en personne kohésite te koime kohésite te kosabone kohésite te kobenga na numéro oyo etelemi liboso na yo pote yo pe solution ezwama yo pe makambo eza na kati na yo tolukela yango solution kobanga eloko moko te benga na numéro oyo ezali na etando okozwa ngai moko Papa Edi en direct pe tokosilisa dossier na yo lokola ya mama oyo na Angola ahésite te abengi biso tozosilisa pe dossier na ye ngai na yo pe na bato oyo balandaka biso répondre biso na bacommentaire po te ndeko mwasi azwa solution azwa lobiko na makambo oyo ezali kotungisa ye mingi.
ndeko mwana mwasi akutanaki na ndeko mobali ndenge mwana mwasi nyonso akutanaka na mobali na nzela na bar na église na bus partout akutani na ndeko mobali akomela eza ndeko mobali ya jeune te un papa un bon tonton oyo asi asali vie aboti bana na ye mibale ya mokolo ana 32 ans ya mibale aza na 16 ans ya mwasi. Chose grave, ndeko mwasi baza kovivre na ndeko mobali papa ndeko mobali amemi ndeko mwasi epai na ye ndenge nalobali na petit résumé alakisi bana na ye alakisi fi na ye basali baprogramme na bango mpo bakende sikoyo na libala. Pendant tout ce temps-là, ndeko mwasi asalaka baprogramme na ye na mobali nde mpo bakende na libala apresenta mobali na ye ata mbala moko te na famille na ye mwasi. Bamonaka mwasi aza grande mama mpe akendaka bimi azongi pokwa akoutaka nazwa fiancé et pourtant amemaka fiancé mpa na bango te me mokolo esali ke mobali aya kopesa mbongo ya libala amemi sikoyo abengisi famille na ye mwasi aprevenir bango ke mobali na nga akoya jour songolo pakala ndenge ezalaka toujours amemi papa na pa na bango ndenge makambo nyonso elekaka ndenge biso baafricain ndenge tosalaka ndenge toyebeli yango mobali akei mpo bamwasi mpo azwa l'autre apesa azwa ndenge ezalaka première rencontre ayeba yambi ye mpe bien. Donc une grande partie ya famille ya bamwasi bazalaki présent donc bayambi ndeko mobali kitoko makambo nyonso mpe eleki kitoko azwi mpe facture azongi. Bandeko bolanda ngai très bien mikolo oyo Ediba TV ya na baémission moko mpe balisi toile oyo nalobaka toujours émotionnellement donc ekobeta okamwe donc écoute donc bolanda ngai kitoko benda kiti pusana pembeni lokolo okotala match ya Dering na V-Club tellement ke nalingaka dio ya bamatch wana natikala na banostalgie nango ti lelo epai nazali koevolue. Ndeko landanga na bokebi awa tobandi kokota ndeko mwasi akei mpe pa mobali basali bacalcule na baprogramme toya kotika biloko basengi jour songolo pakala ngai mpe na bandoko na nga na bapapa leki na nga tokoya kuna. Ndeko mwasi azongi na libota na ye amemi susu annonce ke mobali na nga kobi akoya jour songolo pakala bana ngola bokoyoka ngai précisément na kati ya palanka pai o wapi likambo oyo ekoleka pai wapi likambo oyo elekaki. Bandeko ndeko mwasi na ndenge amemaki ndeko mobali ayaki kuna kozwa facture kokuta na famille ya mobali azongaki kote oyo mpe bazozela sikoyo aya kozongisa eyano ndenge ezalaka toujours papa apesi date apesi mokolo basimbani bango na mwasi na ye na loboko bakei ayei bayambi mpe kitoko apesi oyo bango basengaki baye koarrete jour ya mariage religieuse civile ndenge toujours elekaka soi-disant ipare ndenge mwasi ayebisaki biso na bamessage bayaki ti Kisasa parce que une famille une grande partie ya famille ya mwasi ezalaka mpe na Kisasa bayaki Kisasa basali bamariage civil bazongi susu Lwangola epai owapi bazali kovanda na Luanda na ville ya Luanda boesikize ngai ndeko nabetaki mwa libaku pour tolobaka na mwa lombango mwa libaku ekotaka bocomprendre. Bandeko balandi biso na kati ya bokebi na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo papa edi munganga spirituel oyo ayelaka bino masolo kitoko masolo édifiant masolo oyo kolamusa oyo azaka na kolala na 2024 tokokota na 2025 fungola matoi
ndeko mobali aye na famille bamona mwasi basali makambo nyonso awa baza kokende na mariage religieuse omoni na bafamille na biso africaine tozalaka na bamoma moko boye bafete ezalaka so baza na tobenga yango na anglais bastage so toza na baétape stage 1 1 2 ereta mosu papa koya bato bakoya kozwa rendez-vous nano ya liboso ya lettre eka koya ya mbala mibale siko ekomaka mariage opeza ya pilo okomona mutu nyonso na oyo azangaki na oyo avandaka peut-être na province oyo ya mokolo wana akozala pe effort bo eskizenga akoya obona akozala wana akoya mpona nini ifo atala pete yaya na nga bali petite sere na nga bali grand frère na nga bali uta ndeko mwasi aza kosala bademarshe na ye nyonso kokende kozonga mwana ntsuka na bango kadete na bango ya suka aza kozala te azali kotanga mwa mosika na famille ya kote kaka ya botata na bango aza kofanda kuna alors ekomi jour ya baévénement ye mpe fo yaya bamakambo elekaki nga nazalaki te na koya problème eza te aye kote ye avandaka kuna azalaka mwa distance na famille kote bazali mais akokozwa ne mutuka eza nango baheure akokóma na ye mais aza mpe mwasi moko azalaka mwa mpe na makambo na ye oyo tomonana na bafamille eza na bato mosusu bazalaka na mwa bacaracteur lo ye mpe aza na balolenge ya bacaracteur na ye nde epai avandi ndekolandanga na bokebi makasi epai oyo tozali kokende oyo mutuka na biso ekoti na kati ya lisitwale oyo nga nabenga yango balisitwale eno baisitwale ou soit masolo. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te nzamba benye obino nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Voilà de retour na kati ya chaîne na bino mpe na kati ya mission oyo tobengi tosolola yango bandeko lisitwale oyo telema eza kitoko mingi nazosepela vraimen baoyo baza deja baabone baoyo balandaka papa edi chaque jour so bamoni video na bango ekoti nazosenga na bino oyo tolobaka na anglais please pardon partagez video oyo ndeko Fiston Kabwena partagez video oyo ndeko Simplice Bimama partagez video oyo ndeko Dove Menama partagez video oyo le bachelier, le grand bachelier Mike Moulongo na kati ya ville ya Mons partagez video oyo ndeko Kabangu KBG partagez video oyo na émission oyo ezali tobengi yango fin du monde botala epai makambo ekokende oyo tolobaka ke makambo mosusu evandi na se biso moko totelemisaka yango ndeko mwasi abongami abeti talon alati crayon papa abwaki boye wana monzele wa l'église wo ye abandaki mbala moko na église akwei l'église na bango epai bakosala milulu ya minene ya fete epai ya koti na kati ya église aboka misusu grand sœur atala moto oyo abali grand sœur na ye
papa bokilo na ye, c'est-à-dire quoi? Mobali wana mwana na ye ya mobali, garçon na ye oyo aza ya 32 ans, petite wana yaki cadette oyo ya mwasi ya bale azali copine ya mwana ya mobali ya 32 ans wana. Alors que son mari copain na ye abengaki yabi yaka mbangu papa zobala. Papa zobala to kozanga te. Omoni bana bazalaka pe na moi ba secret na bango, moi ba discrétion na bango. Basalaka makambo papa akoyeba te. Nous ne sommes pas les amis des enfants. Bana baza baninga na biso te. Mwana okozala moi petit chéri na ye, mais yo moboti okoyeba te. Ozomona souvent mingi bana oyo bazali très bien éduqués. Ozomona donc akosala makambo na yuku mais baumeli balali plus de 7 ans. Yo babandi copinage na bango bo mwana parce que l'autre là 32 ans, o wana za na 30 ans. Yo babandi yango trop bo mwana, alors pasi mingi na motema. Yena monzele bela kota boy akuta fiancé na ye, ye pe kuno ba photo ebele akozwa tata na ye na molongani na ye ya sika. Mais déjà tata na ye na molongani na sika. Bazobala na wana molongani tantine wana kuwa beti so lisolo, ye déjà za na mokumba ya mobali na ye ya 6 mois abeti bagen pote emonana te. Donc papa azobala mwasi na ye pe wuku pote akota na ndaku talakaka atikali na bana mibale. Donc elle pe mwasi pa azokokota pe na mokumba na ye nde tolobaka awa na kati ya Ediba TV mwana Congo. Papa edi abetaka rien que lisolo, vrai que la lisolo pe kombo ya nyama na kombo na mo na tangaka soki ezali musuni na tangi musuni. Donc mwana mwasi azaki déjà na mokumba. Bandeko problème ye kokota mwa bilinga bandiko ya bilinga na lisolo e bandiko kota. Papa edi abandi kokomona siko ke awa mabe bandiko ya mabe e bandiko yinge ya benginga era ko expliquer akolela ngabikita lobaka ngala kokoma lobaka na kokoma. Ndeko yo mto kolanda ngai kabula l'histoire oyo kobosana te kabula l'histoire oyo ezali fin du monde. Tala epai makambo ekomaka bololo oyo kuna baana bolingo ya 7 ans oyo kaka bolingo bebengi mosisa meke bakota racine. Donc bolingo wana eza lokola nzete oyo etongami epai oyo bakulaki beton. Donc nzete wana soki batongi ezali ekoli epai oyo bakulaki beton. Boyebi nzete na ndenge ezalaka na efficacité. Soko lobi okende ovuza yango otombola yango, tala puissance nini ekobimisa barayon nyonso wana, ekobimisa beton wana ekolongola bétonnage nyonso wana epai wapi ekendaka oyo bakufi oyo batikali na bomoi. Donc ndeko fongola ni matoyi landa papa edi epai oyo na bokebi. Ndeko mwasi ayingeli na kati église ye epai avandaki akotala oyo papa si papa ya bon mobali tokotanga kombo te mais topese kombo oyo papa bamartete. Mais papa bamartete abali mais abali siko grande sœur de ye ye pe na kati église akobenga mobali ne pe kuna aza busy. Donc busy occupé na kofilmage bafoto de moite. Église ebimaka te ebimi ndeko tala la place makambo ekomaka eyeba pe oyo tolobaka ke eye ndongo makambo eye pifo makambo eye bololo oyo ekopesa somo na mawa. Mwana mwasi aleli abi eza nde boye. Donc grande sœur abetinga mosinzo selon la cadette. La cadette alobi papa bokilo abomi ngai balinganaka. Alors bango kutu bato babalani bazaka na inane pamba tellement que papa na meya grande sœur pe avandaka na ye
oyebika bagrande sœur mona kisasa avandi na ye akutani mpe na un bon tonton ana mwa eloko mosolo oyo tobengi mosolo nzimbo ndenge naza kobenga moninga na nga moko mingi ya dudu mosolo mpata tellement kaa na eloko yango ndenge nabengaka moninga na nga moko edi mosolo kali edi mosolo mpata donc aa na mwa eloko wana nde esali kaka ke basala ngo mwa lombango mpo te eleka bandeko bino bokolanda nga na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo abonnez-vous massivement na kati ya chaîne na bino bopesa biso gaz bopesa biso chance pour na 2025 tokoyela bino makambo kitoko po tolobi na kati ya chaîne oyo toza na basali ya Nzambe toza na baprophète toza na bapasteur na kotambusa micro baladeur na nga na 2025 sans esprit boko comprendre était partout na kosillonner pe na kolakisa bato na sud que micro baladeur Ediba TV eye po na ko édifier peuple de Dieu pe kokende na mozindo na baprophète oyo baza bato ya lokuta kokende na oyo bapasteur oyo bazali kosala mosala ya Nzambe na lokuta tokodécouvrir bango na kati ya 2025 d'ici le 5 janvier bokozwa ba émission oyo papa yedi akobanda à partir de 2 de 3 kosillonner Jobour mobimba kobima kokende ba Cape Town ba Durban yo muto ozeli na mwa possibilité ya kofutela papa yedi nzela kohésite te benga na numéro oyo ezali affiché po papa yedi aya epai bozali nasala mosala ya Nzambe mosala kitoko oyo tobengaka les élus de Dieu oyo bapele na biso ezali ke tokoma epai bozali tosala mosala na bino sans polémique tomela mai ebongo tokota na mozindo ya reste ya lisolo tokonana tokokende lokola mama Clarisse oyo apesi biso bambote epai azali biso mpe tozongisele bambote ebele bambote oyo elandi na petite sœur na ngai propre Sabrina Mbwaya Mukeba oyo tobengi mamu national akanga suki atala te. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Omoni tant maman avec église. Allô, naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memene ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi chéni. Mama zongi ya 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepelisinga. Misunga homme de veillard. Ko ebiba, oyebike bana courant so kata. Soki esalika manœuvre pano ya temps bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet efanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto dérangé kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka c'est pourquoi homme de veillard Misunga eza na kati ya clinique Misunga. Donc so futima on ozo regretter te. Ah ouais, juste bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga emoneli na misu te emonani bamboko na kopinda ya pampa bana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard Misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24h/24h a continuer kuna ngana lopesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a comme il bâti Misunga babe. Voilà de retour na kati ya chaîne na bino obolingaka mingi otolobi Ediba TV mwana Congo na kati ya lisolo na bino tobengi yango tosolola yango émission tosolola yango ndeko landa biso na bokebi pe komela biso na bacommentaire soki omoni baerreur omoni ke tokosala mosala kitoko te mosala tokosala ye kosepelisa te mosala oyo soki eza koedifie te kofinga te koma toujours lendisa biso po te biso mpe toza koyela bino masolo bandeko oyo bakobenga biso de partout po te bocomprendre
bokolisama na spiritualité nalobaka ngo mingi okotaki ndako ya nzambe me pasteur aza koteya yo oza konimba me na Ediba TV moyo nimba eza te yokanga bien mpe landanga bien soki omoni ke olingi onimba na kati ya Ediba TV telema zwa mai tya na makolo zwa mai pakula na elongi olanda ngai émission oyo kitoko mpe masolo kitoko oyo ekolendisa yo peuple de Dieu po te okoka kocomprendre ke soki otambolaka na mibunga otika vi ya mibunga yango tolobaka ke toverifie etamboleli na biso toyeba tootya lokolo wapi mokili ya tata nzambe yekola kotya lokolo epai okokitisa oyebake natye awa nakokitisa kuna mpe oyeba ke kotambola na korespecte mibeko ya nkolo oyo tobengaka les 10 comportements na kati ya Ediba TV okozwa yango na kati ya Ediba TV oyo nano ozwa te okoyeba yango awa parce que monganga spirituel ngai moko nazali wana mpona kolendisa peuple de Dieu bandeko bolanda ngai na bokebi epai oyo tokomi ndeko mwasi eglize ebimi aye epai ya mobali na ye makambo ngai na komona yo komona ngo alobi makambo nini kasi papa na bino abali grande sœur nanga kasi ti nayebi soko kabali mwasi asika grande sœur oyo azali grande sœur nanga mwana kamwe o yango nalobaki na bino ke biso baboti tozalaka bakamaradi ya bana na biso te. Nos enfants ne sont pas, ils sont pas nos amis à nous. Biso pe toza baninga na bango te. Do tata sosaki mwana na ye te na likambo. Bango pe nde basala copinage na bango 7 ans. Garçon wana asukaka kaka na coin soki ake kotala copine na ye. Yango moni bango kuna pe balongolaka mwana na bango batindi ye mosika pa tata mwasi kuna mwa rigere yali. Akende po atanga kilasi. Po baza komona na mwa ba garçon baza kolanda ye. Garçon aza kolanda ezalaki mwana ya tato abali yaya na ye. Botala likambo epai ekokende. Epai wapi ekonana. Epai wapi ekokende masuwa. Ekomata. Yo landanga na bokebe epai oyo tokomi kokoma. Ndeko Ziko Kialanda na Richard Bakandoki na pesi bino bamboti ebele epai boyali. Ndeko na ngai fongola matoi pe bwanya ekola mingi. Mwana mwasi ayebisi mobali na ye. Sikoyo bango babalani. Yo na ngai toza ba copain copine. Wana bazo sala ba diagnostic na bango na kati ya fête ya mariage. Kulutu yepe kuna yebite ako sepela mokili bakobina bamata bakende nzembo nyonso ebetamaka na mokili ebeti. Fête esilaka te esili. Nde tolobaka bamarie bakeye bino bopanzani. Leki akoki te 2, 3, 4 jours après ayingeli epai na bango. Ake koyebisa baboti. Mais papa wana bali grande sœur wana. Azali papa ya copain nanga. Bongo to sala ni copain azala ni na voix na biso. Te ngana sali 7 ans na copain nanga mais mwana azala kindoki. Yo sali 7 ans. Oto lobaka ke bana bazaka baninga na biso il y a des enfants. Oto bengi il y a des choses, il y a des problèmes, il y a des enfants qui font des histoires. Oh yo nanga to ko sutumuka. Olobi mais moi nanga na ndako azalaka mosantu. Mais moi nazo dévoiler na kolela tellement kalingi chéri na ye wana mingi. Akoloba na baboti na ye. Garçon wana longola nga même 5 zemi. Tolobi na kati Ediba TV, moi la Congo papa Edi azali monganga spirituel. Nayaka konyanola kombo na epai na ngo nayebi ke ezali chaîne oyo bakulutu bayaya mokili mobimba basala nzambe mingi bakolanda ngai. Parce que na bimeli epai wana oyo epesi ngai inspiration oyo naza na kati ya bamotivation spirituelle. Donc epai yo ngai na bimeli nde esali ke
basali wana bakolanda ngai donc namaniolaka kombo na kombo na eloko nango même famille na nga biologique balandaka ngai donc c'est ça. C'est ça que nous disons que tozali kopesa peuple de Dieu toujours ayeba lolenge nini yango kotambola yango tobengi yango fin du monde. Donc mwana oyo bomonaka na ndako bebe, mwana oyo bomonaka na ndako mwana moke, mwana wana asala longola 5 papa siliki bobengelaka mwana mobali wana infraction yo longola mwana nanga mikumba mitano mwana ya nani ya tata oyo abali mwana na bango ya mokolo ya mwasi. Likambo ekei gauche ezongi droite yo komelanga na commentaire omoni yango ndenge nini obandi komona lisolo yo boni kobala na commentaire pe aime émission na bino papa eli atindaka bayeba sakola boye komataka bopesaka pe bopesaka biso pe bakonte na ndi toyebaka lolenge nini tokoki kosala baboti babene mwana mobali vidi ke ya bebisi mwana na bango koto oyo papa wana pasiliki mwana na ye ezongi boye ekei boye bon finalement baye kosuka ke nga na si na bali kulutu donc bango mibale fo bazala séparé parce que kulutu ndenge aza wana nga na bali na se kuna azali na mokumba ya mwana na nga oyo akozala leki ya mwana ya mobali ya 32 ans. Mwana ya mwasi kuna boyi alobi ya kotika mobali na ye te parce que azala mobali mosusu te ya kozwa ya yebi te na lolenga sa longoli babeseni mitano peut-être akoki kokende mpe boye eyafoire peut-être mpe akoki kokende koluka mobali mosusu mpe bapokozwa ye obie bazwi ye mais mokumba soit kuna kobota te vaut mieux commence atikali epave atikala mpa mobali oyo ya 32 ans. Likambo ezaka kokola bango mpe kuna mikolo mpe kopusana yaya bakomi na bana mibale me kuna kaka ezalaka mpita leki asali badésordre adéshonore bapara alongwe na ndaku na famille aboyi akei akomi na ye mpe akayina me likolo ya mobali na ye. Ndeko yo moto okolandanga na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango eloko nini yo koki koteya bato yo kokoma na bakomantere mpo topesa yaya kulutu oyo azali lene la cadette akolela bolingo na ye oyo alali nango 7 ans mwana ya tata oyo abali grande sœur ya la cadette ya bia kotika te. Nalingi namona bakomantere na yo na kati ya émission oyo tobengi fin du monde ebongo toyeba ndenge nini tokomanyola mpona koyandola yaya mpo bango mpe kuna na mobali ne bakomi mpe kutukutu mpo leki ya mwasi akomi lokola presque demi kuluna ya lobi ye mpe akotika mobali na ye te mpo bango bazali 7 ans de copinage donc eloko ezangaki bango parce que bazalaki na mosolo te oyo bakobima epai ya baboti bamemonisa bamelakisa. Donc c'est ça que nous voulons éduquer la masse avec la spiritualité pure et meilleure. I feel good.